Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Dinana. Ba vidéo au limousseli mninga chaîne. Ils en ont na réseaux sociaux. Nazanamo. Là, on a 11 minutes. Et puis, place bien à Zion. Ils ont na réseaux sociaux. Ils en ont. C'est-à-dire que, au limousseli mninga 4 vidéos na chaîne nae. Avant, il y a komeli wana. Utinda ki strike na 4 vidéos. Ba vidéo na e lubu. Ba vidéo na e ba analyse na e. Parce que au louaki service moko ya production pour ba salango. Na compte ba droit d'auteur. Mais YouTube azala pona mututi. YouTube aza papa na bisote, maman na bisote, ndeko na bisote. YouTube azala ndeko mututi. Kino yo zana ba privilège ebele na YouTube atusu baza na motete. YouTube aza ya mutu nyonso. Demeurer dans les noirs abenga biso ba sous compte. Na yaka na lobeli sous compte na YouTube ezalate. Biso nyonso tozala ba partenaire na YouTube parce que chaîne a 1000 abonnés. La chaîne a 100 000 abonnés devant YouTube wandingi moko parce que boza bino so ba partenaire na. Boza bino nyonso ba partenaire na. Et liko nango ako démonétiser pe chaîne à 100 000. Atiki pe ya 10 000, atiki pe ya 5 000, atiki pe ya 1000. Nombre ba abonnés, il est la YouTube et l'autre. Pour bino nyonso boza ba partenaire na. Ils ont raté que super partenaire té. C'est-à-dire que droit yo zana yo monde ko sala muninga pa ko sala ngope. Siko yo vidéo oyo olimwiseli muninga chaîne eza. Donc au sali yango o vidéo ani longwa mais makambo o ya Teresa Lobaki etika na mitwa bato. De deux vidéo wana pesa nango 11 minutes. Donc tu la bino son na suka. De 3 2 personnes ba yesusu ba bimisi makambo na yo na Sarah Masiala. Donc koto okimi likambo, koto makambo mbale botami. Ba vidéo wana pe batona bazo makambo na tiango pe na suka. To sandini. To salindenge nini? Omoni avant bato on a découvert que Bellevue était une mauvaise dame. Bellevue était jalouse, Bellevue était aigrie. Avant on a découvert que Bellevue a déjà cessé. Bellevue était comme une sainte. Bellevue mtalobate. Bellevue mtazara kimia. Bellevue mtasaka boy. Eh si la zama be, si la za boye, Bellevue. Mais tant que bato bakomi ko comprendre Bellevue, bakomi ko longwa. Vini. Toki wa lobaki fâché ou bat kondanaki. Toki wa lobaki nani sus. La liste elle est longue. La liste elle est longue. Dati. Toki wa lobaki Yemoko Vincent. Vincent était proche na bela. Mais monsieur Vander ko sol zomo ki muto azo côté la pena Bellevue. Mais là on est ça là que Dio wana e break. C'est-à-dire que nature a monté les temps, moments, ngonga ne salara que tu vas découvrir que cette personne a ça obsuto kanisa ate. Pour na vini vraiment na découvrir makambo ebele. Vini de de nature a lobate. Mais tant a lobise ki a meli mingi. Lelo to kondana Zuma aza tellement na kanda. Mais bon, condamné pourquoi? Il y a Gabi. Gabi était là, colère. Bellevue. Pourquoi il a changé de position? Vous ne comprenez pas que toutes ces personnes qui ont changé aujourd'hui de position, c'était des personnes bien positionnées pour défendre
Bellevue. Mais pourquoi ces changements? Parce que il faut découvrir que elle n'était pas la personne où on est au Kanisa Zalaki. Donc il y a un Duchi. Il y en a battu Pelé. Donc, Dinana, à travers les Kambaya Ana Oyo, Yomoko, on peut déjà scoop que les Kambaya Ana Lobi a co-cité. Ça t'a tellement gêné. Yopo ki kanda. Est-ce qu'on a attaqué place li panaye bimelaka? Au coca peut qu'on bête en vu. Bête en kaka vu kaka. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Toi qui n'est qu'à na belle vue, on n'a pas de bini na belle vue. On a oublié belé na belle vue. Et belé. Ceux qui ont les lots bandimate que belle vue a boué. C'est parce que belle vue est moko aluba na été. À table lobby, il y a un fan de kini. Mais il y a le fait qu'on réagir. Tu pouvais aussi réagir autrement. Mais le fait qu'il y a réagir au frapper dans la vidéo, ou à la mi-balé, ou à ça qui allait retour au frappant, au frapper mon sous, ou à qui n'a rien à voir. Dans ma cambona yo, ils ont une manière de le que je peux te détruire, donc détruire place au Bumsarali. Parce que malheureusement pour nayo, vidéo yo limoussé mouninga chaîne. Yo frappé mouninga chaîne, mouninga zala azasune lo côté. Ezali. Li konango, li solo na yo, na Sarah Masiala, et c'est confirmé. Au cas où le kimi li kambwa. Nzoka likambo sous ces botami. Likambo eza. Tout ça li skondeni. Et sopi makasi. Puis ils ont on a la vidéo on a ça non. Ils ont 11 minutes. Non tiens. Non tiens mon caractère mon qui mais non tiens mon ezali. Yo sali bon pour li mon na terrain et mon analyse sousté. Moment de ango au cas peut prouver que c'est que maman Thérèse a dit ce n'est pas vrai ou bêtu dans mon cara. Maintenant ou la qui si biso que aux hypocrites ou la qui si biso que comportement et ça makambo belé ou peut-être to koka ki ko douter nango moi to douter nango ezate. Ou la qui si biso que ya Thérèse a raison. Ba tu es belé. Ba ya Thérèse alobi mabe. Pourquoi lobi bongo? Na ebi si nous na ba ton sous hein. Oh tiens oui. Besu dokufa. O fini na kufa. Ba tu ba mona. O fini na kufa. O fini na. O fini. Ba ko ba te kezaki na tu fini na singela. Ya onde salemi na ya Thérèse na dinana. Besu na se. Ba monika ya dinana a s'enflammer. Même ezaki na besu a fini na se. Yango bat pas moni. C'est ce que les gens n'ont pas vu. Yo, regarde bébé. Voilà ne bat pas moni. Yango ngai na condamnation ba réaction te. Donc comment on peut comprendre action. Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Action ni ne salema qui pour réaction et salema. Quand on réaction et salemi douleur. Maman, so yebi ke yo kosate, tu n'es pour rien aux anokunate. Maman, I don't care. I don't care. Nga ezana bat mususu bande ko finga nga bazo finga nga et tout. Na ba commenter nga ko finga. Tellement que je savais que j'étais pas comme ça. I don't care. Telingate. C'est-à-dire que ceux qui l'ont bazo finga yo est concerné dans mon doté. Pourquoi on sentit douleur makasi pour mon qui tient pendant que ba page coma. Et puis curieusement hein,
pour mon avis que vous réfléchissez à ma capacité. Ma page et comment la vitesse ma casse que le coûte ma chaîne normale. Parce que page est à 1 million en un jour. 1 million de personnes. Bah si bah yoki. Eh. Ma colo poussière ou bata finga à Bellevue. Et ça les combien d'années? Tellement qu'il a bien qu'à ma colo poussière. T'es allé. Bellevue on a quoi ça finga lesbienne et tout. Bousso on a déjà ayo ça la justification dans moi. Il y a Thérèse Adobé Makamba solo. Pour conclure qu'à bon. Parce que vu au sac qui il y a quelqu'un qui a gagné. Après choqué au sali sous action sous. C'est que tu considères où il y a Anna Lubaki. Parce que le limu sont des ala et mon boy. Ba politicien bazalaka audio bimi boy. Audio ne fait limu na terrain. Quand on a dit que audio ne créé ba des gars. C'est que yo kanisi bongo. Kanisi bongo. Nani Manike makamba kofi yinda kiana di distant Manike a matina live di distant azala mwana kofi te aza mwana lebuka buya boye bomona ki mama ali ayeko se justifie po ebi ki mwana naza ya kofi ayebi ki mwana wana azaya kofi ya ye aninga te a paniqué te a se justifier pété quand on a fanda na kwena ye a fandi na kwena ye parce qu'il dit que moi na ona zaya kofi manika loba quand la même manique non par exemple la manique pour ayaka na makambe belé na réseaux sociaux et belé vraiment aye alubio maman, moi ça Denis Lessi, Matina Lessi. Elle pas ambassala. Papa Denis Lessi, ça la boy. Famille à pasteur Denis Lessi, pour ma vie. Tu dois connaître ma camarade. Mais maman Tina. Monia Ningana. Azara mobile naï. A Hollande la soin naï. A Kunati. Elle est concentrée à mobile naï. A qui peut être? Donc, bref, hein, ce qui Moutoumora yo lobelo likambo. Yo, ils étaient dans mon gâté. Bah, tu vas me dire que belé pour nanga. Et belé. Quand on a réseaux sociaux. Monsieur peut n'aille pas. Mais pourquoi ils ont une bonté? Non, l'un de la monnaie. T'as le matin? Donc, et l'eau qu'on a, maman Thérèse, elle est inaperçu, ni vu ni connu. Et l'équipe n'a bien, sans que tu quand même la trace. Parce que toi, tu n'as pas réagi. Ici, non. Mais n'importe réagir, boy. Au tiki batnelo, mon ami, tout. Soupçon, bimi sous ma casse. Et puis, oh, derrière Anna Loba qui te comprendre que réaction de Nengezabo, c'est qu'il y a un sous roche. Tu as quelque chose à cacher. Malheureusement, vidéo à mopé, Nazara mon entier, la bien à souka, non, mais quand on a ça, on a vidé nos sacs. Parce qu'ils ont les kilangai. Ils ont les kilangai. N'enyo koko zala. Ou tsoke ndo lingo ou sa mwinga ma be place ya zoli ali panae. Et c'est la taba. Depuis si la fongo les chaînes naïe, azara na banguna. Mettons on a talaki une émission, on sent que la personne elle a confiance en elle. Donc tout ce que les gens disent sur elle, ils ont les qui confiance en elle, ils ont les vision, ils ont les objectifs. Le problème c'est que tu voulais seulement que les gens acceptent que toi tu es ce que tu es. T'as là, il y a un abattoir. Bon, on appelle ça oyo. Eza noir, abeza bleu. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans la tête de gens, le faire changer ce qu'ils pensent. Nga kout na comment la principe pour na comment le bail, na sa responsable à penser à tout. Alors si tu regardes ton chemin,
Tu veux regarder à gauche, à droite. Oh, comment biso kozo komate? Yoko ba peksa biso ko beta ba projet na biso na bato. Parce que oebite muto ozondeni. Azo vantar. Azo yoke yo lekiye. Mutu musa ko ba e aza vantar e suki na munoko. Musa bi akomate. Pour choquer parce que yo komi bongo. Donc, soko komi na ba principe wana na vie na yo. Wando zalato yo ki likam na kombo na o. Soki yo ebino keza na bongo te. Olandira muto na poani. De deux, tu pouvais laisser cette vidéo là pour preuve, non? Toi qui es dans mon sens wana. Tu pouvais laisser cette vidéo là pour preuve. Parce que yo di na noza na bongo. Okol ba ok, na funda ya na justice. Yaka na ba preuve. Tuza na CMK, tuza na centenaire, tuza na hôpital o ya ba indien. Basala testaden. Basala testaden. Pokaka, o mema ana na suka. Obite. Comme toi tu as dit, c'est toi qui connais bien ma vie plus que moi. Ok, il n'y a pas de problème. La vidéo là, je la garde pour preuve parce que c'est une preuve devant la justice. Parce que tant au boumi en gros, au moins t'es qu'au boumi ma preuve. Parce que y a un a dit faux, à lui ma paye. À lui bien, tu es d'accord qu'à lui ma paye. Ok, tu es na kawana. Cette vidéo là, vous pouvez garder ça. Ou bien une vidéo ya preuve nanga, pour tu le télécharger en gros. Parce que dans l'application, va télécharger ma vidéo. Après, on va dire que n'est comment dans ma page dans ma Facebook. Au télécharger en bien, au bon bien en justice congolaise. Isawana. Parce que tu es pasteur Marcelo, il va défendre la justice. Ce qui est au Mutambako ti prison. C'est-à-dire que la Congo la justice est et surtout que yo, vous avez une relation, non? Vous avez une relation avec l'ancien gouverneur, non? Peut dire que ok. Non, ma fille, mon sika. Ya tinga, on met mon sika. Même la justice, aujourd'hui, je dois les preuves. Quel est le colo? Comme ça, on va kangayana pour diffamation, pour faux témoignage. À qui dans 5 ans. Afin de na makala. Dire qu'il faut pèse sous les sons, na réseau social, tanga makambo tel bango tete. Mais quand la vidéo il y a Anisa que elle a été aussi tout cas qui est tellement la carte que elle était oppressée. Elle était oppressée. Mais au prouver bien sûr le contraire tu nous as montré ton identité, ta couleur ou l'accès au yozali. Ba douceur on nous a kanango il y a hypocrisie. Il y a toujours un cas na sila na biso que tout le monde est hypocrite. Toujours un cas que tout le monde est hypocrite. Parce que peu importe les années, on finit toujours par découvrir qui est autour de nous, qui est capable de faire quoi. Te découvrir en gros. Et te découvrir makambo sala Sarah Masiala. Ba témoignage baso pesa. Naloba ngo makam na bino tango ebima na réseaux sociaux. Ezala nango liba biso to yaka na banda na bino te kozwa. Ezala ka na fandi boye moto bora contacter nga. Nela Chou, je te suis. J'aime bien ce que tu fais, mais j'ai une chose à te dire. S'il te plaît, ne sors pas mon nom. Déontologie professionnelle. Moi, j'ai besoin d'avoir l'information. Puis moi, je prends cette information-là. Ce sont des personnes, ce sont vos proches. Il y a un monimams à Sokola entourage nae. À Sokola entourage nae. Azaka na pouvoir. Voy citer l'autre. À Sokola. Attendez, na nenga longwa n'est pas mams. Elle n'avait rien à dire de concret. Ah, elle a parce que cela ne veut pas dire qu'on a un bébé, un bonbon pembene, que le bonbon est vie. C'est-à-dire que, même c'est là que au cause on a tout bien, on a baoyé ba kati noté. Mais je ne dis pas que même ça n'a pas tout hein. Ana ba tout na betra penda sou kati ya ba kati susu. Baza. Mais à sélectionner. À sélectionner sont de bonnes personnes.
Donc batu oyo bayebi bino na Sarah Masiala na makambo bande ya kosala na makambo sala ya kati baponaki batu na bango babeteli ba masolo siko tango amoni mutu akozala ayebi na likambo na yo ayebi noke oyo dayebi likambo ni occasion nde sikoyo osala eloko wana eza te occasion ya obimisa likambo wana eza te po yebisa ngo obimisa ngo na cadre nini obimisa ngo na cadre nini information bayo opesa matière ya moto na compte eloko te obimisa ngo poani occasion ndenge emonani ke abeti ya Thérèse eloko oh kuta asalaka mpe mutu moko boye mutu yango nani Sarah Masiala na video nazala na kotia. Donc batu no déjà ya kati batekaka disque mais batu bayambaka disque wana babito misongo na occasion nini il fallait qu'il porte d'entrée de la poto yeba donc tango yo moko mi po s'exposer o ezaki na kuku eseni et bimi na poissa ils ont encore plus exposé les sous maman tu t'es beaucoup exposé sur quoi yo mauvaise nouvelle non peut sur les années mauvaise nouvelle non peut sur les que ndenge de bandi de ko s'exposer bon moya ko kanga sous exposition no ezate il faut assumer les conséquences au côté na mulongo asila na belle vue yango na mauvaise nouvelle au côté na mulongo asila belle vue Jérémie pour mikolo sila belle vue Jérémie to côté sur na mulongo et sila existe quand ndenge porte d'entrée fongwa mindenge wana ya makamna yo esili le cause d'ana antécédent des choses c'est créé yango porte d'entrée tozui danzela ya ngoli et sili et comme baka soli kam et on se retrouve quand na réseaux sociaux c'est ma finga ozwa ngo mobondo ba fingo kaka o konti pe na liste na bosse ni koto na liste irsi na irsi po irsi la ta sende ni izala ka ma cher ata sali ndenge nini ye makamesa irsi la sala izala ka ma cher de makamesa irsi la sala izala ka ma be excusez-moi ça la kosu makamne so irsi la sala izalaka mabe izalongo bien izalaka mabe sorry pourquoi parce que asala tellement mabe mingi na ba gomez na ba nani ba maloba yemo pe ici pas maloba mabe yemo pe na maloba mabe na sikoyo a créé d'ailleurs porte-moi boy quand m'a assusté porte-moi boy et quand m'a assusté bandana iba dongo atami sili e bu donc nyonso yosi péché ngasa ezalaka mabe ezalaka mabe kaka nyonso ici la sala ezalaka matière ye bango lelo ke nde kaka porte efongwa mi wana mama okomi matière okomi daya nyama elumbi solo okomi matière okomi lo nyonso osala mama eza matière okoyi na pula isil peshanga mama yo mutu bato bazali na bango kokotela yo mo likambo abotya dina na pembeni mama omikotisi pena o kaka na libulu ya nyoka oye komitika à notre merci là pour ton information okoyi matière au région de Irsil Pechanga parce que nyonso Irsil Pechanga salaka eza matière désolé maman parce que soko fanda no kimia il ngele kaswa donc voilà omikoti si ne loko yo oza lisusu na maîtrise nango te parce que tu ne peux pas maîtriser la masse
Parce qu'elle veut avoir un esprit tranquille. Parce que maman jamais la stratégie bateau na régner ba fan nanga mais no régner ta fan moté ba baza force nanga so na sala film nanga ya po bango batala so bango batalite nga na maintenir niveau ondeni mam sa timba abenda bultongo fan bisida makambo Medina na otimbite sopia ya oko matché oko le roi ici péchant nyonso asala ezala mabe atam tabele malamu donc c'est un taille le beli ici péchant malamu et pas ça mabe pour la piste au fond les portes wana il faut ce qu'on assumer les 10 prochaines années ezelo ndeni ngaye. Voilà, donc, le pasteur Daniel Watson est en train d'organiser un événement. Ce sera le 8 avril, pardon, le 8 février. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er. Donc, le 8 février, il y aura cet événement-là. Ça coïncide avec son anniversaire. Pour cette fois-ci, ça sera le 8 parce que ça coïncide avec son anniversaire. Mais que cet événement, ça se fera désormais chaque dimanche d'un mois. Donc, chaque dimanche de chaque mois. Donc, une fois par mois. Mais le programme est un peu privé. Si tu veux participer, dans la vidéo que je vais vous proposer, avant de vous mettre la vidéo de Anna et de toutes ces personnes-là qui donnent le témoignage sur Dinana, regardez cette vidéo-là, prenez son numéro, écrivez-lui, dis-lui que j'ai besoin d'avoir le lien de chaque mois pour participer. Ça sera comme un événement annuel pour préparer chaque mois. Généralement, ce sera le premier dimanche du mois. Ce sera comme ça pour préparer le mois dans la prière. Une seule fois le mois. Donc, vous allez le contacter, il va vous envoyer le lien. Vous allez prier avec lui pour préparer votre mois. C'est très important. Là, avec lui, ce sera direct. Vous aurez le temps de lui poser toutes les questions, de lui donner toutes vos requêtes. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il est toujours dans la mission d'interpréter le rêve. Donc, si tu fais le rêve, ou l'autre abandon tout na yo, et vous t'endez pour interpréter en haut. Tout ben interpréter ko bando tout mais ben interpréter en na manière vraiment yo lingité. Pasteur Daniel pas aida kana pour interpréter bando tout. Alobaka lingala, alobaka anglais, alobaka français, alobaka 3 langues anglaises. Donc, si tu ne sais pas parler très bien lingala, tu vas parler en français. Ceux qui parlent français, tu vas parler en anglais. Pour ceux-là qui sont congolais, mais qui vivent à l'étranger, qui ont du mal à parler, mais qui écoutent quand même le français et le lingala, il est là aussi pour vous parler toutes les 3 langues. Il va aussi vous aider. Alors, nous avons proposé une vidéo Oyo, Dinana, à Longoli si na chaîne ya Anna. Croyant que Dinga Longoli si on boit aussi là. Nous avons que Zanango. Tout ça, nango. Mais je vais mettre ça en une petite caractère. Tu crois un caractère, un petit caractère. Et puis, nous avons la bino sous makambo et bimi pour na ye na Sarah Massial. Donc, l'eau qui coule maintenant là, ce n'est plus l'eau à retenir. Il s'est créé déjà fissure. Et c'est panzani. C'est compliqué. Il faut créer barrage pour stopper. Mon stopper on dit. Donc, côté Napolia, au côté Napolia, nani, il y a aussi le péchard. Coucou à tous les Nela chou, les Nela cœur, les Nela love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez cette vidéo pour se rendre compte que à ça les lotis, à mon avis, je n'ai rien fait. C'est ce que j'ai évité. Et comme il y a sous grave. Et puis au tic à la bombe peut-être pendant plusieurs années. Suivez la vidéo, mais également je suis avec vous. Suivez. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. C'est le pasteur Daniel Watson ici de l'église La Trinité du Dieu très haut. J'ai une bonne nouvelle. Le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana,
Et de Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran au pasteur Daniel Waxon et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Ndeko na biso ainanga pourquoi alinga kosela mutu mwana omoni makila mutu ya makila mutu akosela ngo mutu te bakosela mutu mwana nanga tato alingi aza mutu apusu we sizenga lelo vraiment dans la clair no bomba ba kasha ba bilbuzo ba musu te ata na pesa ka nzoto nanga na mutu apusu na yeba ki na ndimi po na pesa nzoto na mutu apusu so na tombe a sante ya mutu apusu c'est faut la tamona nanga mutu apusu wana très bien faut la tamona nanga jo moni tata na bota no yende mutu apusu non zo mwana na ngai tena la tata mususu ngana yeba te ke ndeko kote mo bakosela mutu mwana na yeba ngote ngana baba vérité na ngona zaka na ngona ndeki na mission pas le kechu atuba mutu apekisanga ozonga mabe fa ba pekisanga yé bo che fiel ko pepe al ko pepe le alo ko mama sokola nga alo ko mama sokola nga alo ko pepe nete ba sokto na sina ki biso ne so to na mo na ka ba sina ke biso ke no to na ndako balari na nzena na venir les quartiers ko ko ta ndako zo fanda te pouf donc to longa ne clandé to longa to komia elonye salama ada foutela na éviter so ezaki entrer coucher to coucher entrer okocho komi to kota ndako ne to suka ka libanda lelo nde bokomi bo ba ke boleki bato bo simbi ba kisi ba sokoli bino boleki bato te ngayo na za bo 80 couches na ngane longa nga j'accepte pour na kata nzoto te pour na kena ba sanga bibiel te yebo ke ba kata bino so ba benda bino bilongi te j'ai 53 ans na j'accepte 53 ans na longa nga yango bo bino ba 50 ba kata ba kata bino bilongi point bo bi ke bo kitoko so to comprendre bien yano so to comprendre bien yo na ndeko dina na bo weli to weli loko te papa ya mwana ngweza nani entre les bitata mwana wana entre biso to ebi boyebi oh toto zuma to pakola bi muzoba de la ba PBT biso to veut kosela ke mutu ba kosela ki toto zuma je suis innocente to za sinak to sa répétition mutu mo azali banda nde commence à kozwa ngai si je me trompe pas Caroline Belinda si je me trompe pas c'était déjà passé to pesi papa mo bombote aza na te le kwa ba meti mobali na ye to solo li papa ko to biso pendant bien personnel il paraît qu'il a kufa nde kwa ngo paraît qu'il a kufa za uta limité mobali na nga boina et sili toto zuma to de ki to continue biso aye kokoma na zemi ya mwana wana Belinda so na oloba lokuta ko de maturanga donc tu vas te témoin pamba te so na oloba lokuta to ka tuta limbi sanga na koti sino makambo oh yaka ko de maturanga ennemi ya liboso bokangama na miss matade zaka pona nini pona mobala banani ngonga suko ceinture yete bango bazwa na vie bango ba bonga na banol abana suko ceinture yete mbongo aleti ya mwana mbonga kolia ya mwana mbonga makambo nyonso tonga zali na zema mwana mutaza ke zona ni Belinda tonton na koma ko tina mbongo pa yi ya Belinda Belinda nda kenda ko zo mbongo aka opesa mutu azwa na vie akenda ozo mbongo ayo pesa akenda ozo mbongo ayo pesa mbongo nde ko monyo ngeza muke parce que nde ko monso mo nake ko zo mo zo sanini abando kata kata ya moni ke mbongo ozo eza insuffisant abe mbaba biteko ba na tinda ko mbongo bon tenga tinda ko mbongo boye ba neko benga soumettre problème pe ba batu nde saka ennemi na liboso bataka na Belinda po Belinda banda olia mbongo mobile na banda otinda soki Belinda bimana mobile en tout cas na otebone lokuta te soki bimana mobile na ndia kalfiera Belinda en tout cas ça m'est égal na habité mais là comme ça de bika ke Belinda na ko kata ba mbongo mobile na banda otinda mobile so atindi 300 Belinda opese 100 Belinda kati 200 nde ya obete na biso lisolo ke ti Belinda zinda kwa kasavubu ya mbongo ya mobile na ye ya tata ya mwana wana zemi oya zaki nango toto zuma nebi mutu moke bike zemi ona nango eza toto zuma
Maman, mon bibi, maman, banate, zemo eza tonton zoomate, et c'est bishop. Oh, mais on a dit la vérité, on a. Ok. Mais il faut que bishop, zemo mukonango, azali. Ok. Neni yo mutu, bomi bengi ba intelligente, bomi bengi ba ko yebi. Mwana o so la tata tata doki, vina mo bimbele kama boko tata wana. Ok. Wana nanga toto. Ok. Neno ko la sama no tata ma bebi no ba ba malam boyi ba boyi makamalam. Et pour ça mutu malam. Mais la sama mwana, ne pe mwana no so ki makambalo ina yo. C'est que moi na liboso, moi ça coli. So mwana na mwana na ko pese ba 13 ans, ba 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ok. Et puis so mwana ba ke lelo ba no pese papa moko eza yete a ina yo. Ayebi sabiso bakabona na mishupwani. Waka sima mibala bani. Awela pe su mobile na mishu. Ayebi sabiso bakabona na mishupwani. Waka sima mibala yo bimiso na eloko no moko te ba pa lulu bazo. On va faire louer. C'est chaud. Tu as mal choisi l'adversaire. Au moment de l'adversaire yo luki, tu as mal choisi l'adversaire. Donc que no tina suka. Et puis nous avons beaucoup de benganga. Pour avant de faire une mission, on a bien présent, respecté présent, merci présent parce que nous avons un zoba, n'est pas présent Caleb. Ok. N'est pas une place au soutien. Tant que comme on est là, semblant qu'on est bien comme autre ou n'engagé. Na bengi na Sarah ma c'est ma fille. Mais que sur na yé ah maman non solo là. Mais na couvre di kambongo parce que les a di kambo sur les Canada pour na salité bimate. Mais boana ba mbongo mo suyer sali. Bolesa bana bambonga batata 5 5 6 bolesa bana bambonga ba bateau boya ki lesbianisme o ngana sala ngote na obininga na ka fier tonto zuma mama na benga mutu na bisa mami lu fonke na ngote ke muninga nga mo sa changa na sata nanga na banga na nga mutu te tonton na respecter moi sur mingi na buzobo asaka nga kosela mutu mwana na bo butanga komba mutu pona respect a mutu. Famille na siba yokani bon di maba ke zo mwana émission to e bimi les questions to nga question habité na bita ta mwana wana quelques jours mutu wana benginga itala boye ku foto ke zo mwana bonga bi mwana yo te omoni mwana na yo te Paul le lope ezali kambusu ya bomba te. OK. Ardi déjà le ka biso mwana na ekombo na ye boye tukebana. OK. Paul le lope de toi boye tukebana supporter moi Arline c'est moi. So na posa Arline bima ko a de matio. Na kenda na ndaku ya Arline talika mwana Arline. Arline. Mwana za tukebana bomba kiti lo de na sa tata na ye. Oh maman nga bi benga président c'est mwana za mwana o. Posa lo supporter mwana bato. Le Arline ti mwana na kombo na ye. Ndeni yebi ke mwana za bato ke pese tata mobo. O etika la envie le lo mwana no wate tika libela. Donne loko na pona saki bon yo zwa okangali kundu na motema na yo. Mais moi non ino soki sango oti. Non di comme na moi moi sote. Bo ki bino mo batu nyo c'est ça na mariage. Batu so bazaki na bon terme. Ba linga na kunisa mo sine mobali na yo. So bakaboni tonton. Na makambo mobali asata o yesa soki na suko ba kalesono ezaka na nginza. OK. Donc yo soni mingi likambo ba tebele batu ndanga ngo. Yo nini na ndeko na yo nini ndo na bomba kambe yo ndo kanga soni te boko mo finganga. Quand pour la boyo ko c'est mutu mwana. Tu es conscient que mwana na c'est mutu intel. Yo ando finganga. Yo fia lo kolo pepe lo ko c'est mutu mwana ndeni. Pepe lo kolo pepe lo ya ndeni. Ya ma sukona ba baka. Ba fia ba 6. Je préfère les arbres le ngana mo fingango 46 couches à poudre. Kena ke 4 nzoto bibiele bomba ngaba memonde ba mama ka urgence ya memona avion ngo kufa. Non sangote mutu ma sala bo ndumba na yeba da vini mo balesa bana mbonga bo ndumba alesa famille mo ba famille no ba ndiba ko dem mbonga bo ndumba ngate tu as mal choisi l'adversaire au comité mobali wa kosela mwana wana botanika mwana moko ana bana na yebi na yebi te so na bana combien na yebi te ko da tete bomba bana ya beba la ni na berceau garçon mulai ya mande fo na sala na 10 ans so yo za bébé so bota mwana na chini ngama olobelo moko ya ko welela mibali tangu bando welela mibali tangu bazo welela mibali wana et combien de mato ya président Caleb te ata président a vendissement pas solo na bango ba yo ka te pour mo ba fia welela mibali
luka ba ranking pour rien. On respecte papa no Caleb mingi. Ce qui est le président Caleb a bengi bon vendre bino mi bayina dina. Et si ma sauté. Et bon ranking déjà avant na yebi ça présent tout na ina na président tout na kai. Na yebi ça tout na ba. Ba papa sous belé. Oh, ba bengi c'est mi la famille boni. So mutu moko bi la famille mo bi na 4 personnes, c'est quoi moi cité? OK. Moi cité? Vous appelez la batamata dio ba benga ba ngale ba ebe ke da famille na ngefa na ba fa matadi. OK. Personne n'a ma petite sœur zéro. Avant matadi. A détruire ça les balles à papa Jean-Marie na matadi. Oh, taki une camarade ya mobali, il y a une petite sœur là. Wana ndeko dina na. Bon luka ki on besoin. Quand il va détruire ça, il va détruire ça. Il va détruire. Ok. Il va détruire. Donc, il va détruire. Il va détruire la ville. Si on est dans le boulevard, on est dans le balabala. On est dans le balabala. C'est bon, on doit chill. Non, ça, tu chill. Comme tout ça va bien, on va vite tarder, on va le bilan. Ma banque, on va faire de l'église, on va chauffer ma banque. Baba tout le monde, baba l'église, on va faire ma banque, on va bien. Tu vas faire, on va faire. Eh ben, tu fais, on va faire un bobo pour t'endayer. On va faire un bobo. Alors, on va quoi? À côté de sur les armes, maman batanda quoi banyama. Bon batanga sur mi bali. Oh, de base mutualité tanda. Base mutualité tanda mutualité en désordre. Ouf, baso teka bolumbu likola mbongo ngano sala ngote mama. Babe no sala ngote. Baso ba six no sala ngote ngake no pupo mo pepe woni ni bo mutoke bima. Na ba ki biloko moko bo sala. Mais longo na ngoto ba ko kufati. Wana kapwani. Faut préparer match. Ma vraiment. Maman nous devons se faire beaucoup 4 ans ngote. Moi j'ai 53 ans à 4 ans de côté. Naka nzoto na nga yo na 20 ans nzoto nete ya ko kata ba bele ba ya ko bamba ko to eze ya ko bamba yo se ya ko ba. Nga lo kwa yote. Merci beaucoup. Dina na cha tambola bongo. Ka tenga ba journaliste ba bi mitakala dina na internet awa. Ba journaliste nyoso ba lobela makamba théâtre ba na mitakala dina na. Ba journaliste nyonso ba lobela makamba théâtre bana mutakala dinana ya osambate sans plaignant ba elo ba esa la banque esa ka kibo mwasi ba boya ko oublier yo ba journaliste basi nyonso o mona ba lobela makamba maboke bana mitakala dinana mutapesa ba mobala Sara agissa na se akanda eza logique moi so nga na bali ba dinana tinda ki takala Suko ya din. Tant que tinda Sara mitakala, ponyo no senga pe Sara tindelo mitakala te po bokokana. Eza en égalité. Yo zaleka ko tinda fallait pe o tinda o isara pa tindela ko tasko yondo sambwa. Sara zo tindelo te yo zo tindele belé ki moba kana mona ko calme bongo ba yango baza somo kimia mais somo eloko ekabola bango ezete ke o mobile ya Sara muto asilika mobile ya Sara akosela Sara makambu pa na din mobile ya poto babala kiye me ya préféré na misapi shiko kuna pe bazwa mutu musu akoma ko jouer la michu o akataka kovo wana fi wana koma o jouer pa dinana o akataka kovo yenda koma mbanda Sara masiala zo jouer mikolo yende pena Sara bazula mbanda remplaçante makasi stress wana Sara zo kokate a perdre côté mobali a perdre côté ya adine si comme mabe ya mobali wana ezap pour ça to bibi bala poto oui si ngona bango nde landa Sara tina ndako libala ezaka nde Sara to lande kilele nde tina ndako Diego Milito ndanga bimana luna ndenge bango ba pose sila ka bango te pour ça comprendre donc mobali mota panza bango kibolingo na bango nde panza ba osiko na bien nde Stéphie akoma la succès makasi bongo bosa likambo nde nini o Sara masiala Sara nde Stéphie a remplacé makasi bongo akoma pas jouer partout akoma pas la succès makasi olalaka j'espère que olala te moteme beta ko nyonso bazula mbanda pembe mama eli la zamuta ndi la takande mais ya di yo ko bimana boboti ba tout ba ebike Sara c'est moi c'est dinana ba uta matadi moi c'est dinana confirmé siko na ka Sara ndenge yo memaka michu likolo oko memana ni likolo te Stéphie obibilo msusu zala nzambe mutape amate koma so obibilo msusu zala nzambe mutape amate koma so
Nzambe tamsu nzamba lingi to fanda wana bilo musu na vie ba force kate biloko mususu na vie ba force ate soki lelo Michou azaki pa dinana alinga na pleuro azana ngo lelo te. Vous comprenez? Donc Nzambe ka permettait ki Sarah moko boye aya kosela Michou ba problème, Michou baye alongwa ya na SB tala lelo sko Sarah na Michou ya pa match. Nani Michou aleki na dinana na succès. Donc Nzambe soka permettre lo mo boye komelo a permettre porte mo e kangama kolela te. Ofongelo porte munene o eleki place ozalaki. Bablo muso komela bisoko, il faut accepter komela yo. Po oyebite eloko nini esas derrière likambo wana. Soki Michou taki pa dina na, alinga zaka ba succès loka ba Steffi, loka ba Sarah Masiala. Mais lelo tala Michou ndazo coiffer ba fille ate. Mutu to comment jouer la Michou. Bozaka Michou ebi ko jouer te, Michou ebi ko jouer te. Mais lelo, batu nyonso na kini ba comment jouer kwa Michou, ba Steffi wana et jouer la Michou. Français fier et belé. Et ça qui Michou fier. Michou a fier penza ça pas sirène des eaux mami wata. Mami wata joue à fier. Aya pas ne jouer na yemoko fier et belé, caprice et belé, fier wala na caprice wana. Lelo lati ba fi nyonso théâtre comme na complexe à Michou. Et jouer à Michou. Nyonso aya ka poto abosa ni savon la salle de bain, azongi ayo savon la salle de bain. Bosco Sarah. Nde Michou abimana poto we papa mbasanga kandeni. Po Michou so aye poto. Nadina na ye poto. Poto Michou za na ba page, adina ne za na ba page te. Michou so aye poto ana succès sila. So kitimi kili bataka na ba page Michou na poto. Mais dina so aye poto ba otena ba page te. Donc c'est différent. Donc c'est différent. Otala pe ti le tambola na carne na kin bazana yena Jérémie na batateate le kis ne wana ka yena Jérémie ça dit que ana makambu na ana lupemba ne alinga ke ko se tout fait place moboe eza yete mo panza ngo sama mais ye Sarah le kwa zo ko sa mokimo bimba ko za cousine na ye ya di yo fongoli chaîne Sarah fongoli chaîne ya Sarah zo kende Sarah kangi chaîne na ye po yo tika na chaîne. Yami bale. Sande mi bale mzuzu wako na biso na vie ezaka pona ko nuire biso. Yango nanga loba mi bale apoto na ebite po ani ko ngaba mo. Mi bale apoto ba mi bale te. Tu es un jeune garçon. Na vomier na linga sou jeune garçon ya Kinshasa. Qui est là le jeune garçon à Porto. Bon, t'as porté la live. N'habite ma fille au Rwanda à Kinshasa. Tu vas faire théâtre, tu as internet. Et non, tu vas faire un jeune garçon à Porto. N'année. Vomina le jeune garçon. Attends, il y a cabine. Il y a Kinshasa. Il y a un garçon à Porto ou à tatouage. Mais inconscient. Ben conscient. Sarah a pas eu mobile moko après doté et oui mobile mon. Nezaka po faut remettre moi ni la ngande lo kutatia na parce que dina nga notre solo la histoire ko na mo qu'il faut mettre ni solo ndenge ça qui ko déformer ni solo té. Parce que diga ba photo na yo comme ça que Sarah qui ko filmer na kata douche pour aller le kutaboy ngana yo na téléphone to solo la yango bandeko Sarah Masiala azana fiancé a fiança kai bakendo ça la chirurgie na bango kuna ndezara bon ndezara ozo na mobile te non so kuna na di ba so ba iPhone non on ndezara téléphone pareil quand tu peux et ça les capture ba téléphone ça capture ba iPhone ndezara off on a ni toy mobile Sarah Masiala na mtu atindula Sarah Masiala iPhone ati mobile na menasaka de Sarah amenasaka de Sarah
Des arabes balinga détruire yo, akoma benga baninga no akoma benga batu na yo, kutu saka lo baka boye comportement bala inconscient. Ay plus. Donc ça va être capturé par erreur. Nous avons dans l'itoi. Au moins on a fait bien et mon capot. Donc au moins on a flou. On a caché que on a mon capture. On a mon photo. Mon bal nous entend bébé na Sarah. A comme na moi c'est na moi c'est bête na photo. Moi ça va pas boire na mon bal ya fo. Dès arrivé à la poto parce que na passé vraiment poto pour me ko finga yo pour ça comportement na mi ba la poto surtout ça zone comme mukanda pour mo ba ngo mukanda ne bebaka na moi ça mulele ta ko ngo mukanda ko sente fiwana a commence na moi ça na ba finga ya Sarah moi ba ya na ai sur internet c'est ya kutu na téléphone à Sarah na qui photo a dit na mutakala. Boba yana benga dinana. Derrière kutu Sarah, le téléphone kutu, asaki au capture, kuta lo baboye. Mais yo yeba ki mobile wana abenga na ba camarade Sarah belé. Oyeba ki mobile wana azo détruire Sarah. Parce qu'il y a des hommes aussi ko boye na alinga mono par terre. Alinga mono sekate. Alinga mono kabwana batuni, o kabwana batuni oso. Mais yo etant que yaya ya Sarah. Oh Sarah pour sa biso a mokili mobimba. Eza faute ne parce que eza makambo mususu e komaka. Mi ba de bele ba ko kabola bato. Ce qui les nous expliquer yo. Ayeba kité oko ba do panze samote. Ota leki wana afinga mapona yo. Leki wana anika carrière na ye pona yo. Leki wana ba tebele yo sala ba ngo mbanda. Ye mutabimisa mutu pona yo. Dans la vie, un moment makabeko. Dans la vie, un moment makabeko maka. Na amitié na kindeko likambeko ki okoma. Soki likambeko mi. Faut la ndenge kozala na mutu. Mutu to sende makabeko pele e bimite. Erreur ya mukie. Ce qui compte, ma parent n'a pas de ton abandon. Ma parent n'a pas de ton maman à monter. N'a ton papa à monter. Un jour, on soit là, la camarade, au bal de ça. Ni bal de ma bébé, c'est tout, il y a un jeune garçon, il y a poteau. Ni bal de ma bébé, ça. Oh, version Sarah, t'es là, on a dit nana, depuis mois d'avril. N'a qu'à moins de. Oh, version Sarah, on a dit nana. Lui, on va sur les réseaux sociaux. On a sur les réseaux sociaux. Combien de mots on a bombé la dinana, combien de matières on a bombé la dinana. Mais un moment dans la vie, c'est trop méchant. C'est trop méchant, c'est trop méchant. Quand on a michou, on a michou, on faux compte, on a passé les faux compte, on a fait Zakayo. Au banda, on sous la Sarah. Non, surtout, Sarah Zoba. Il y a des Zoba. Parce que yé dans la chaîne na yé ezako kende po chaîne na yé tika ya yé po ya ko chayo bois siko le o mona so importance nete yo Sarah on a la page TikTok ya munene ya plus de 200 et quelques abonnés ozali oyaka Chine ozana boutique côté kabilamba bozaso olingi Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.